mokile kelama esalima mibu hebele olelo yebanite. Bote mingi na bino bandeko balandi ya Voix Mu Télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bola musibenjo na pungi matono mingi na bino bapopesa biso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo oyo ekoyaka okati ya mabota na bino na tina ya kotangisa bino na tina ya kolimbolelaka bino manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi pe topesi bino bambote ya mingi na bisika bozwami tango pengonga ekoki oyo tukoka koyeba lelo tozali mokolo nini na kati ya manaka na biso nde tosimba babuku na bikomeli na biso mpona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa tsona mwa zomi na mitano kaka na kati ya bopemi na biso ya minei sanza ya yambo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na misato ekotaki biso na mobu na biso ya sika uta boyei ya modikisi na biso Fumuke Mbangu esika wapi biso baindo toyeki komona lisusu nzela mpe koyeba ete tozali bongo na mibu monkama na tuku misato na misato wana na kati ya manaka na biso baindo na calendrier africain tokendaka bongo kobalisa yango mpe na manaka ya bapaya na ntina ete bososo na malonga penza ekoka bongo kozala lolenge kani manaka ya bapaya mpe ezaleli na yango mokolo mwa lelo kati na manaka bapaya tozali bongo jeudi le 7 octobre 2021 kasi oesenga na bino kosimba makasi ezali bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain soki bokopesa tango pengonga na bino na kati ya émission ya mokolo mwa lelo ekosunga bino boko akoyeba pe lolenge kani manaka na biso ekozalelaka penza yango tosengaka na bino liso na bino liboso etando ya bonsomi mpe na nzela ya émission na bino mokolo mwa lelo matono mingi bandeko balandi esengi na biso toyeba lisusu ete na kati ya sanza oyo koenda bongo manaka ya bapaya sanza ya octobre ezali bongo mpe lisusu sanza monene mpona biso baindo oyo ezali bongo na badate historique ya motuya epai na biso baindo oyo esengi na biso kwa koyeba oyo tokutaki bongo kokundola mibu monkama ya condamnation injuste ya Fumuke Mbangu elekaki bongo le 3 octobre olandaki message ya Fumuko soki amozala mpana na ngona ezali kokende biso lisusu kokundula mibu tuku sambo 70 ans ya bozongi ya Fumuke Mbangu le 12 octobre 1951 le 12 octobre 2021 mibu tuku sambo ya bozongi ya Fumuke Mbangu mobikisi ya bayindo mpona nini bakondanaki bango po ayibaki eloko ya moto te po azwaki mwasi ya moto te kasi po alukaki bolamu mpe alobaki solo mpona lobiko ya bayindo nde mokolo ya le 12 azongisaki molimo epai ya tata okozwa manaka kaka na kati ya etando ya bonsomi ya bayindo mpona koyeba monene ya baévénement mpe monene ya modikisi na biso Fumuke Mbangu matono mingi bandeko balandi ya Voix Mu Télévision tokosukaka biso na bino wana te tokoyaka lisusu kopesa kotombela kosepela bambotama elamu na bandeko na biso banso baye basila kobota mabongo mokolo mwa lelo totombeli na bino banso bayike bambotama elamu tata mokili akanisela bino na kobakisa bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na ntina ete bokokisama ebosila koyena yango na mokili tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya Nengwa Lubuta na wena yetu bango basila kobota mabongo mokolo mwa lelo wana motema pe molongani ya tata Lubandi Ndongala mbotama elamu na kati ya libota na bino toyebi ete lisengo ezali po lobi eleki ezalaki mbotama ya mbasi na biso lelo mbotama ya mama tokolikia ete bosangisa bisengo wana nyonso biso kobima na plateau Voix Mu Télévision lelo tozokoma na ndako na ntina ya kokabola penza bisengo na bino wangila na makemba ezangati tika totombela lisusu mbotama elamu epai ya bamapasa na biso Nengwa Mukokole Tambwe Manuela bango basila kobota mokolo mwa lelo elongo na lipasa na ye Nengwa Ngoi Tambwe Daniela bango pe lisusu babotama mokolo mwa lelo wana bambasi to pe bongo mwana ya maître Mazembe Patrick elongo na Nengwa Mbala Tania tolobaki Voix Mu Télévision ezali mpona bayindo nyonso koloba te ke nga nasambela na Voix Mu te ozali moyindo Voix Mu Télévision ezali mpona biso banso boya tebete bamapasa na biso babotama mpenza mokolo mwa lelo bisengo ezali epai ya maître Mazembe Patrick mpona nini te bisengo tokabola yango elongo na biso
tozonga nanu kuna leteni ya régie kotala bonzenga bwa bino babotami ya lelo sima biso na bino tokokutana tosepela elongo na bino lelo motama na yo lelo motama na yo lelo motama na yo lelo motama na yo tosepeli na mbotama na yo lelo 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 Mateno mingi bande kobalandi ya forme télévision etandu ya bonsomi ya bwanya pe ya bola mushiba ndo la pongi ya solo penza to wuti ko sepela pe ko kembela bambotama elamu ya bande kona biso ba basela ko botama bongo kolomba liloto ebi ete ko bimana biso na plateau forme télévision toujours kita sur le terrain pona ko kabola bisengo wana elongona bino tika biso beto na bandako to yembela bango pe to tombela bino lisusu bambutukulu ya mbote bambotama elamu na bino baso bisika boswa tokoka bwana kate biso na bino soki totalité kuna epa ya kumungala nini balengeli biso lokola vidéo du jour tika tolanda verdict ya condamnation ya Fumu Kimbangu depuis le 3 octobre 1921 tango wapazo katela Fumu Kimbangu etumbu ya liwa boloko ezanga ndini tolanda tukutani biso na bino na simana. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Le Conseil de guerre. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Nkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kimbangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kimbangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations
qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs publics établis, attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion. Maintenant, mingi bandeko balandi ya forme télévision ya solo wana ezali bongo message ya condamnation ya Fumu Kimbangu tango o bali ko katela bango etumbu. Tulobaki yango ete Fumu Kimbangu bakatela ki bango etumbu to bakondana ki bango injustement pamba te esika bakene ko sambisela bango e mérita ki te pona Fumu Kimbangu. Nini ya mabe Fumu Kimbangu asalaki po bakatela etumbu ezanga suka boloko ezanga suka kasi ezali kaka ko basosolaki ete na nzela ya Fumu Kimbangu ndesika wapi bayindo bazoya kozwa lisusu lisiko pe lobiko na bango lokola bazaka na posa ya kobomba pe kobomba bolamu ya bayindo ndeti na oyo bakatelaki Fumu Kimbangu boloko ezanga suka pe tumbu ya liwa nyonso wana na kati ya mateya Fumu Kusuki ya muzala mpana na Angola ndila nzela na bango lekoba ekotangisa pe kolakisa yango na mokili mobilo tika tolanda mateya nesongi ya nzia totia yango na centre bomoi na biso ekokumba mbongwana kimia ya Fumu Kimbangu kati ya mabota ya bana bato soki bosepelaki na biso tozongisa matondo epai ya tata kwaku ya kala maisha bango basungaki biso na nsima ya kamera elongo na tata Ntimba le superlatif absolu pour la unité tata Ntimba maswamu totondi botondi na balandi nyonso ya Vom Télévision tokutani biso na bino na mikolo mizali oya so na elamu na koma Fumu Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele